solo batata ba mama bandeko bana Congo tokuza ko célébrer fête ya mama Kimpavita o batumaki na mbanda Congo. Boya ko vivre kingunza na baskilo pe maya bangunze kozanga te bokozwango kuona kolakisa kingunza oyo esambelaki mama Kimpavita mfumu Kimbangu oyo mama mafuta lobelaka bakoya pe na bangunza na biso. Ya solo batata ba mama toza kosenga mpeve ya Congo mokolo yango bino banso boya to célébrer fête ya mama Kimpavita kozala dimanche le 2 juillet na ngonga ya 9h30 na bakilongo na biso. Soko lingozwa biso yaka na komi na Kungu na Avenue Mayulu 84 olandi biso na Lutendele na quartier Nyombi Avenue Maseta numéro 10 olandi biso na Kanluka na quartier 1 na Avenue Musamba numéro 5 olandi biso lisusu na komi na Kalam na quartier Kimbangu na Avenue Ngirgi numéro 11 olandi biso lisusu na Njil na quartier 11 Avenue Mbuku 1 numéro 8 olandi biso lisusu na Kisenzu na Avenue de la Paix numéro 84 olandi biso su na Limete na quartier Mombele Avenue Kimangunu numéro 53 olandi biso susu na Makala na Avenue Kodia numéro 68 pe olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimoti Avenue Kikimbi numéro 36 okita na Red Depot olandi biso lisusu na Mongafula na Mitendi Avenue Matata numéro 11 pe olandi biso na Congo Central na Mbanza Ngungu Avenue Bangala numéro 25 Paul landi biso na Kisantu Avenue Bambata numéro 31 tokosangana na 9h30 kwa koya kola Kingunza mama Kimpavita tumbamaki nguya na bino esala pe bokasi na bino monana bokende na Angola bokende na Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe Afrique mobimba ingeta mukumba tata Kimbangu ye mama Kimpavita. Mwisi wetu tombuke
mama toza kolela mama Kimpavita ndenge batumbaki ye na Mbanza Congo epai ya bampelo père de Luka na père de Galo nde bazwaki likanisi ya kotumba mama Kimpavita le 2 juillet 1706. Mama Kimpavita abotamaki na 1684 na Angola kuna na Mbanza Congo na Songololo. C'est-à-dire mama Kimpavita azalaki moko mobundi ya Afrika pona kobundela biso. Tango bangunza bayaki bapanzaki royaume Congo po ete bango bamboka na bango batu bapanzaka ngo bazate. Baye kopanza royaume ya Kingunza oyo esambelaki bakoko na biso. Tango bapanzi royaume Congo mama Kimpavita azongisi yango azongisi na roi Pedro akimaki asali ekoli ya Kingunza bamisu babengaki ngo Kimpasi. Babandi ko initie batu ko fungola batu Kingunza. Kingunza eza masivi. Kingunza ezali miracle. Tango mama Kimpavita yaki. Oh mama mafuta alobelaki ye. Pe alobelaki mfumu Kimbangu. Tango bazokutana, babande ko kutana ko pesa na bambote na bango banda ko bengango baskilo. C'est-à-dire ko pese mbote ya molimo. Soki par exemple ngunza ko yaki, soki bakutana na bangunza ko pese bango. C'est-à-dire wana ndeza Kingunza. Kingunza ezali masivi, ezali miracle, ezali baskilo. C'est-à-dire Kingunza yango wana baskilo yango bamfumu Kimbangu basalaki ba mama Kimpavita, bambumba, bamatai mwanda, bantsangu pamba, bambuta bachaka, ba Andre Machua yango basalaki Kingunza. Kingunza ezali don oyo nzamba pesi yo, mais faut na tata molimo abimisa yo. Soki oza na tata molimo te, mwaye oyeba makambo soki moki ezali. Na yebi makambo ya Kingunza pona vandaki na mbuta ntsangu mpamba. Tata nanga ya molimo alaksinga mayele ya Kingunza. Tovandi na mbuta bachaka. Tovandi na babu Sombolo David. Tovandi na ba Kiyimbu Joel. Bato bakangama kilikolo. Nde batika kibango. Siko mama Kimpavita ayaki nde kozongisa Kingunza o basambela ki kolo Yezu ya moto moyindo. Kolo Yezu atikala kozala mundele soki mokie. Papa Rome a déclaré qu'il y a Jean-Paul II. Papa Diangenda lobela ki yango. Yango biso toza ko continuer. Biso to vandi na bangunzo bakangama ki na mfumu Kimbangu. Sikoyo yo lingo bimangunza nana bimisa ki yongu. Ngunza nyose bonjaza na tata ya molimo. Okoki kolota na yo ndoto ya mfumu Kimbangu. Bato ebele balota kango ya mama Kimpavita. Mais ba secret po obi mangunza efongi basala nini balakisa yo koki kozana bilembo esenge balakisa yo ba secret ndeti secret elimo santu oyo ya pigeon to hekola ki yango na bangunza sikoyo mbote ya baskilo yango tangu obimisi bangunza il faut peser bango tala puissance ya moko na moko bongo tata mama yo zali ngunza baskilo bapezaka yo wapi osalaka musala Kingunza wapi botika kofingisa kombo ya Kingunza. Ngunza ezali elembo mutu nyonso asalaka Kingunza te ovandi ozwaka molimo te obikulaka te otuntukaka te tango tuntuki ebongi balakisa mampinda makimpe yango wana tata mama katevel toza ko célébrer fête ya mama Kimpavita ekozala dimanche ya le 2 juillet 2017 na bakilongo na biso boya ko pese bino baskilo esilisaka ba maladi elongola batu na mikakatano pe to pesa kango bangunza botala nga papa nzuzi na bimisi bangunza na ngai botala ndenge nini oyo nazali ko pese bango na baskilo na kombo ya Yave Mpungu Tulendo na kombo ya Yesu Kristo na kombo ya mfumu Kimbangu pe ya bangunza nyonso bozona nu baskilo.
mama bandeko bana Congo tokuza ko célébrer fête ya mama Kimpavita o batumbaki na mbanza Congo. Boya ko vivre kingunza na baskilo pe maya bangunze kozanga te boko zuwango pona kolakisa kingunza oyo esambelaki mama Kimpavita mfumu kimbangu oyo mama mafuta lobela ka bakoya pena bangunza na biso ya solo batata ba mama toza kosenga mpeve ya Congo mokolo yango bino banso boya to célébrer fête ya mama Kimpavita kozala dimanche le 2 juillet na ngonga ya 9h30 na bakilongo na biso soko lingozwa biso yaka na komi na Bumbu na Avenue Mayulu 84 Olandi biso na Lutendele na quartier Nyombi Avenue Maseta numéro 10 Olandi biso na Kanluka na quartier 1 na Avenue Musamba numéro 5 Olandi biso lisusu na komi na Kalam na quartier Kimbangu na Avenue Ngirigi numéro 11 Olandi biso lisusu na Njil na quartier 11 Avenue Mbuku 1 numéro 8 Olandi biso lisusu na Kisenzu na Avenue de la Paix numéro 84 Olandi biso su na Limete na quartier Mombele Avenue Kimangunu numéro 53 Olandi biso susu na Makala na Avenue Kodia numéro 68 pe Olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimosi Avenue Kikimbi numéro 36 okita na Red Depot Olandi biso lisusu na Mongafula na Mitendi Avenue Matata numéro 11 pe Olandi biso na Congo Central na Mbanza Ngungu Avenue Bangala numéro 25 Paul Landi biso na Kisantu Avenue Bambata numéro 31 toko sangana na 9h30 boya koya kola kingunza mama Kimpavita tumba maki nguya na bino esala pe bokasi na bino monana bokende na Angola bokende na Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe Afrique mobimba ingeta mukumba tata Kimbangu mama Kimpavita